likambu ya pasi lisolo ya pasi pe mawa nalobaka yango chaque fois toyebite to banda kosambela na ba église nini sikabwe toyebite vraie église zali wapi nani azali prophète ya solo nani azali ya lukuta malgré balobaki tokeba ngona misala bango mais ezali kosimba kaka te ndeko mobali oyo na kombo ya Navi aleli ya na Kinshasa pakoti église na mwasi na ye fiancé na ye famille yebaki mais au nom ya prophétie prophète oyo kolo église abandi kobimana mwasi na ye ti atie mbutu pasi ya kosakana te na bino bandeko pasi nana esaka bino makambo ba prophète alobaka ezala toujours ya solo ndeko mobali aleli ye moko akobetela bino histoire na ye na émission ya lelo kaka na émission ya lelo tokobetela yo lisolo ya Keneka Kensine salami bongo na Chicago na États-Unis et pas wapi jeune fille à 19 ans akenda ki fête anniversaire ma camarade na ye bazala ki misatu kasi tango bambeli mwa kopo alangwe akende ko se soulager aya bamoni ya bungi lobi nango bakuti na kati ya frigo congelé déjà nani abomiye est-ce que abomiye to kwiti esali ki akanisa toilette yango nde akanisa frigo yango nde toilette tout ça là attention soki to bino baninga yango pe to kobeti na wadi solo wana kaka lelo Maman oyo apesi conseil kitoko pour les femmes mariées. Ne cherchez pas à maîtriser vos maris, mais plutôt maîtriser la vie de votre foyer, maîtriser la vie de votre famille générale au lieu de maîtriser la vie de votre mari. Est-ce qu'elle a-t-elle raison ou elle a tort? Aucune femme ne peut maîtriser son mari. Ne cherchez pas à maîtriser vos maris. Maîtrisez votre vie de couple. Voici la différence. Ok. Ne cherchez pas à maîtriser vos maris. Vous ne pouvez pas les maîtriser. Ils sont des chefs. C'est des champions. Yaya makambo oyo badi ko kamisa biso kala to yebaki ke ko parler en langue ezalaka parole révélée mozuki prière eleki makasi akoyi ko parler bongo en langue mais sikawa na banzembu okomona mutu asali album na ye na kati album yaya abandi ko parler en langue et suki wa te kamusi batu yaya en plein mariage mobali alobi malobaki to pona mwasi et comme tangu ya mwasi ala tsa mobali bag abandi ko loba alobi wa muke akoti abandi ko parler en langue oyo comédie dit tonini oyo makamba parler en langue oyo tokozongi na opeka na émission ya lelo. L'amour, surtout l'amour règne et que notre amour soit basé sur la parole de Dieu par le nom puissant de Jésus. Rabababo, remabababo, sakarabababa, ribabababo, sakarabababa, rabababo, remabababo. Riba baba 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 Santa Rababa. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini pondimake na kupendaka sana shitakwacha pelende mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo epai wapi tokutanaka mpona kosolola kobeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala soki oyebi ngai merci mingi kasi soki mbali boso oyo omona biso yebaki kombo na ngai ezalaka Fiston Pelende tata ya Sedek tokutanaka awa pona kosolola makambo zali koleka bongo na communauté na biso mobimba to betaka masolo oyo na bakango chaque fois ya
masolo otobeta kezala pona ko nuire batute pona ko bebisa comportement ya batute pona ko bebisa réputation ya batute kasi pona ko sunga kaka esika ndeko akwei yo okwea te esika pe ndeko alongaki yo pe olonga tala tina toyebisaka yo soki okoti na radio lokole kolinga kotalaka yango yo moko te soko zali yo moko likambu te kasi soko olingi otala ozali yo moko avant otala partager ya partager peut-être lisolo elelo esungi yo te mais tango yo ko partager yango ekosunga ndeko moko songolo esika moko pakala. Voilà. Oza na Ituri, oza na Burundi, oza na Kuala Lumpur, oza na Bukavu, na Goma, na Isiro, na Isange, na Suède, na Finlande, na Bolivie, na Équateur, na Argentine, na Brésil, na États-Unis, France, Belgique, Australie. Tala émission nabino yangoyo et bandi to partager kota to partager mama emezola partager yebsa bandeko émission ici et bandi bobo sanate to ali ko rappeler bino pona anti-poison ya anti-poison ezali ko sunga e batu ebele ba exemple ezali légion to soko ba ekutu mususu ko tiango apo ba ezo sunga batu ebele Olingio que de Afrique, non seulement Afrique ya soit de graines na yo ya anti-poison, dembo malide sou na yo liengo parce que éviter qui est celui qui va te rendre mauvais service et cause à la famille na yo et cause à la collègue de service et cause à la connaissance même l'église assurance et à la raté mais ceux qui ont déjà bien blindé je crois au cause à la sauver oh to lo ba quitter to lobi voilà. Yambo toti la yo oyo kalisolo ya pasi oyo mwana mobali na kobe ya na vie aleli comment est-ce que aye na église mais mokambi église prophète abandi ko bima na mwasi na yeti bate mbutu na kati ya couple oyo pasi ya kosakana te tokolanda yango awa ya kasi epesinga mutu ko soit makamto mona na mukili oyo tika to développer moi 2-3 makambo oyo moni na après-midi ya lelo po tokoumela mingi. Na sepeli mingi na conseil ya mama oya pesi atali une femme musulmane africaine azo pesa conseil et pas ya ba mama mingi ba lingaka comme la place ya ba papa ba comme la place na bango pour une femme surtout mariée une vraie femme africaine d'une femme noire femme africaine ne cherchez pas à maîtriser votre mari mais plutôt maîtriser la vie de votre couple na ndenge nini ya mais ça n'a pas si mususu balinga ka mobali aloba te soki mobali alobi ye il faut ka rappeler sa réponse azalaka kaka na réponse difficile pona ko senga bolimbisi basenga ata bolimbisi do ye ata na tort akolinga kaka azwa raison ça c'est très dangereux pour une femme mariée alors cherchez à maîtriser votre foyer. Mobala tika téléphone obandi ko landa téléphone et si ka likambo zaite ozali ko luka likambu yo moko na ndenge nini et pesi passe na sopen na conseil ya mwasi oyo ya femme musulmane ali ko pesa na ba femme et ko sunga pe yo na vie de couple na yo suivez mama o. Aucune femme ne peut maîtriser son mari. Ne cherchez pas à maîtriser vos maris, maîtrisez votre vie de couple. Voici la différence. OK. Ne cherchez pas à maîtriser vos maris. Vous ne pouvez pas les maîtriser. Ils sont des chefs. C'est des champions. C'est des macharons. Tu vas bon prendre, il va glisser. C'est clair. D'accord, mais maîtrisez votre vie de couple. Votre vie de couple, c'est quoi? C'est vous d'abord. Votre mari. Et tout ce qui entoure votre vie. La belle famille, les enfants, tout le monde autour. C'est ce que vous devez chercher à maîtriser. À beau maîtriser ton mari, si tu ne maîtrises pas ta belle famille, tu n'as rien fait. À beau maîtriser ton mari, tu n'as pas pu maîtriser l'éducation de tes enfants, tu n'as rien fait. À beau maîtriser ton mari, si toi-même tu n'as pas pu maîtriser ta discipline, tu n'as rien fait. Donc maîtrisez votre vie de couple. Soyez des femmes disciplinées, des femmes qui ont de la valeur, des femmes. Il y a des femmes qui n'ont pas eu la chance d'avoir une bonne éducation parce qu'ils ont été éprouvés de par le comportement de leurs parents. Mais après, il faut s'auto-éduquer. C'est très important. À un certain moment de la vie, on s'arrête, on se pose la question, est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est pas bon? C'est la raison de leur dawa. Comme la CIE, tu consommes, il envoie ses factures, tu ne payes pas, il coupe le courant. D'accord? Et toi, tu ne peux pas décider que comme tu habites un bon quartier, tu es libre de ne pas payer la facture que le courant reste. Ce n'est pas possible. Totika na kaka na makambu ya ba couple potelo babwena lobaki yango de bandela ya makambu ya bonzambe oyo ebandi ko pesa biso mutu ko soit est-ce que tozongela bokoko na biso to sala recours à l'authenticité
Toto banda ko semble na banda ku papa et moko pasteur, maman vice pasteur, moi na ba diacre, surtout mutuna muto ça l'église pas na bango to ndengeni. Ya ko parler en langue à l'époque to yeba ki soki muto parler en langue. Ils allaient en pleine prière, bah il fatele qui pour aller molimo nzamba kiteli mutu aji molimo abandi ko parler en langue. Mais si ka wana éviter évolution et kotitina ko parler en langue to ndengenini. Okomona frère mususu asali nzembu na ye, sœur asali nzembu na disque s'il vous plaît. Na kati ya disque en plein nzembu ashika barababa oh na kati ya nzembu. Donc cela veut dire que na biso ba tutozo yemba nzembu wana. Ce qui est comme parti, il faut te parler en langue. Au monde qui a l'importance de tout ça, discernement et ça la marque. Et ceux qui ont parler en langue et comme en pleine cérémonie à mariage, il la vidéo et pesingai mutu ko soit na ko sekana ma wana ebité basal na nzambe oyo basala kala radio le coulé oh bozali wa c'est normal na tangu ya mariage tangu pasteur ali ko bénissa. Si mobile car les à guise de réveil, l'obama loba pour moi c'est mobile lobby, tu es ma femme et consonne sur toi à tes bagues na liboko batu babeti maboko wa et comme tangu ya moi si pas jubag abandi koloba ah toi tu es mon mari tu es nini boy allez abando parler la langue ah shikabara baba ah wata ça c'est quoi ça ya est-ce que ma cambo oh ils mariage sincère Ezali à préparer qu'à moi parler à langue, comédie, tonrenine et pesinga mutu koswa. Boye tokosuka wapi. L'amour, surtout l'amour règne et que notre amour soit basé sur la parole de Dieu par le nom puissant de Jésus. Rabababo, remabababo, sakarabababa, ribabababo, sankarabababa, rabababo. Yaya yoka lisolo sikaboye ya mwana oyo kombo Keneka Jenskin bazalaka bongo na Chicago na États-Unis d'Amérique ba yaya ya basi ba petite fille tangu ba parents bazali koluba salaka angele na lobaka yango chaque fois yaya pire azalaka susute pire comme pirate. C'est dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis. Pour cela que vous avez mis dans Muninga, vous avez la position à force, Muninga a la position à faiblesse. Yaka secours naie au koyate. Yo musala na yo kaka o utiliser kabaninga. Sauf que ça a intérêt et pas à Muninga walande au bengiye. Pour assaler la hausse n'a besoin na simba au tikié de rôle naie et ça le col ya bourroite et tongandaku rôle naie et ça le col ya lipapa pour bourroite tant que tongandaku yoka importance à bourroite et ça la kawana soki ndako sili bourroite ala la libanda et ça le col ya lipapa te o yoka ne sokola o lati lipapa o relaxer wati lipapa jour ya feti o lukeli e soulier na ndenge ni ne pesi passe ya kosakrati ya Keneka Kensing oyo a 19 ans. Oyebi bana mikolo yo bango kaka oitoyebi oh we know I know je sais munu kezaba kunieso oyebi nini. Le parent vous dit que les amis à mikolo yo ba suba ami à karaté tango akato bana ko ba ki camarade bo moi l'équipe ndeko siko échangeant jeune fille au Kenneth bakenda qui fête na ba camarade. L'histoire se passait il y a qui se balance des images pendant que nous parlons là voilà. Histoire oyo et l'équipe on a 2017 maintenant on va betelinga la non tikato la musa yango pona ko peigner ba jeune fille mususu ko banga te l'autre na dema solo Keneka azalaki na 19 ans ndenge ba fille balinga ambiance âge na bango ko peksa bango te no ba kende anniversaire ya muninga na bango ba kenda ki anniversaire ya muninga na bango na hôtel moko ko nango Cole Plaza là nous sommes à Chicago n'est-ce pas Ils sont là le 9 septembre 2017. Voilà. Le 9 septembre 2017, avant la maladie, tout ça, et banda. Bah, comme peine hôtel très bien, la salle, du coup, Mela, Baliem, bah, salle, oh, ça, bah, c'est pétalaga, bah, young girl, bah, qui, bah, young, bah, jeune fille, bah, jeune garçon, bah, c'est peli. Alors, Keneka Kensing Oyo, Amela qui est un peu moins mingi, ce qui va champagne, ça qui mélange, on ne sait pas, mais
elle devait se soulager. On suppose que elle a se soulager. N'enge ba caméra surveillance et la kisawana. Tout le monde une fille qui est, on ne sait pas, ce qui a l'angwaki, batela qui est loko ya mabe, la kati, ya masanga, ton abiloko, droga qui est, on ne sait pas, mais on a moutou, à son équilibre, on suppose que jeune fille, il y a 19 ans à l'angwa, à Bimi, à Zoluka, peut-être qu'elle doit se soulager. Sans secours, à Bimi, on va Azo Baluka, Azo Baluka, Azo Baluka, Azoya, Akende, peut-être Azo Luka, toilette, ya hôtel, wana, ezali wapi, à Kosala, Ndengenini, il n'y a pas moyen. Alors, bino ba camarade naïe, bon mon image est bandé, ayaki est mon côté, ayaki n'a deux de ses meilleurs amis. Deux de ses meilleurs amis. Bah qui fait tant que vous avez bandinga, naïe que oui c'est vrai, beaucoup ça là, vous avez écrit bateau, vous me la ramasanga, vous me la ramasscigarette, je sais pas quoi, mais soit qui vous me la ramakasi. Peut-être écrit dans nos mots quoi ça na me la ramakasité. Tout ça ça avazana a melaka alangwa kapena no quitter. Alors, bomoni muninga na bino a komi na état wana ya yata yo moko. Muninga komi na état oyo. Oko secourir yete. Muninga wepe tazo luka moya se soulager okeni. Est-ce que bokolanda muninga na bino te bokeleta la kiwapi? Batiki keneka kensin oyo azoko luka wala heureusement na hôtel ba caméra de surveillance zalaki ba kei na suka balukiye ba komona esute. Baye komo na yesu shooté ba moni baluki ba moni shooté ta mu fete si na ba desert wala baninga baluka keneka bazomona keneka te ba benga mama na bango mais tout ça ina fete na keneka awa meto mona shooté bona shooté ngani mama bengi mbila ye ba banda ko luka keneka ba mona keneka te ti hôtel bambila ba ke na centre de contrôle sécurité batali ba caméra yango image auto ti la bino bazomo ande kene kabimaki ndenga zoko luka wana est-ce que banaye ko luka hôtel adoye ko luka toilette à se soulager to ndenge baye komona image nzoka keneka ye amona on ba frigo za la raso kangi na kati o fungo libanda o koti na kati il faut kaka muté ko fungolo en fait ko la chambre froide n'est-ce pas chambre froide de fungo na katité il faut na katité. Il faut que les bandes de la coffre fort mouchou. Keneka Kenson était déjà congelé. Jenkins, voilà, Jenkins, déjà congelé. Donc, venez pour la yétanga bade kouya, azoluka iska se soulager, moni. Porte wane ofungola fungoli akati lokola peut-être toilette pas que se soulager. Tanga koti na kati akangi e kangami na kwiti ya masanga wana akoyeba ndenge nini. Donc, bakuti assez akufa congelé. Tout la qui suit yango, to illustrer yango pour la commune yaya. Qui est celui que tu dois appeler ami? Yo ami na yo sala ko bambala ya suka. So qui n'attend aide. Yeso ko aider ye, ko aider au filet mais yeso ka aider yo, il faut kaka senga ka quelque chose en retour. Quel genre d'amitié? Est-ce que komi mutuna mutana bakana ye baka eza légion. Tala mutu obenga kami. Tala mutu obenga kami. Moi, je me rappelle encore une fois, na Swaziland, na ami, mais surtout moi je prends pas vraiment de la bière, parfois, mais pas chaque temps. Bango ba d'ailleurs sur non ngai France à la carapo ngai na melaka ngati. Bango ba kei ba meli. Ce n'est pas que je me suis sacrifié pour un ngana mais la contrôle. Tant que zonga, j'étais obligé ya ko zo volant pour na pousse bango na tika bango na ndako. Mais tant que bon ninga ba langwe ndengo wana yaya. Muninga na bino wa langwe. Bozana étable moko. Bomoni azapena otambola côte. Esprit ko lamka bino teke et puis azamu na boisi. Imaginez heureusement eza hôtel il y a de luxe. Soka la guinde comme ce wana ndenga otambola ye moko wana et que garçon moko moto ba garçon. Le pire pourrait arriver avant même que le pire soit rien cause de n'est-ce pas? Est-ce que vous commis? On protège des filles. On protège des filles. Et vous aussi des jeunes filles. Croyez-vous qu'il faut kaka na ba fête ya anniversaire na bino? Si c'est nécessaire, oui, mais si ce n'est pas nécessaire. Et surtout ce qu'on yebi ke okokaka masangate, ba biloko makasi omelakate. Pourquoi tu dois te laisser omela biloko makasi pour l'influence? Tango baninga wakosa aya za yuma yo melakate oza yuma okanto ke sani kuna non komela masangate za kiyuma te to komela mukie za kiyuma te tala sikaka le pur revenu ba camarade batiki
babi to moni été bo moni été muninga na besoin bo mela parce que bo mela ba ninga okomona ke oyo asa état normal sauté asa déjà ya kolango mwana mwasi ata utu bwana mbali oko accompagner muninga na toilette té oko accompagner té botiki muninga ouais des toilettes aki okota na chambre froide akufi pasi ya kosakarate na ebité pe na kati hotel yango ezaki na ba désert bon sécurité za la ki bon ba sécurité on a qui na contrôle room wala o ya kotala ba caméra a mon a que film ko ke nebi bizonga ba surveiller voilà comment est-ce que Keneka Janskin est décédé à Koufa Kindengo wala c'était en 2017 le 9 septembre tout betelo solo oyo pona epeni yo bande kwa kisasa bozala congé Jeux olympiques ezobeta makuna na Paris ambiance ezali to bakina fête bande ko soba bakina fête oyo salaka angele to se surveiller est-ce que komi c'est que bien tala li solo ya Johnson il y a Jensen voilà Jenkin Keneka na Chicago États-Unis voilà autre bakité tolobi yambo to tikela yo li solo oyo kandenge ndeko mobali Nevi, voilà comment on a Navi, voilà Navi azo lela comment est-ce que pasteur, prophète Mokambi a commis comme madame Mwasinaye au nom ya prophétie tika to betela li solo oyo ya fait recherche de poules pour aller dans l'action élément oyo ya fait recherche de poules ça élément moko eleki mais na talisa yo conviction joie mon sens moko normal na sens ya vie. Ferré est devenu Ferré Lelo, c'est parce qu'il a souffert. On se bat dans la vie. Rien, nothing good comes easy. Et là, comme côté à malamu, il y a bien et il y a qu'à facile. Mais la vie n'est pas facile. Tant que tu as une musique à BCBG 4x4 à tout terrain, voilà, bah souverain premier, bah Werason, bah Ngot, bah Dolph, bah Doyo bouger wapi. Maison mère, mais Wenge musique à BCBG 4x4, les anges adorables. Il y a qui moi n'est souka. Il y a 12 bah 12, bah lingela 12, à 12. Tant où il y a voyage, faire un voyage. Ayati na aéroport, à Teka Bilamba, à Kaba Bilamba, mais quand on a dit ça, non, que n'est qu'il y a, non, probablement sika, à Kaba Bilamba, mais à comment aéroport, à Mona Badwa Kota, Namoula na kutu danser à Kota Kenda Poto, mais faire à Kenda Te. Yango, je crois, partir voilà, et pesa qui esprit, non, il faut na bunda, je dois devenir leader pour n'engaïper. Na conquérir vie. On doit se battre. Il faut conquérir la vie. Est-ce que comme la lingota n'a expliqué moi na balwa et personne peut courage. Yo muto esprit faible. Yo muto kanta on dirait aussi mbaté ya et ko simba kaka na vie. Ce que bundi et ko simba business au sala wana ce que bundi et ko simba. Est-ce que comme l'ande exemple faire n'a expliqué et ko pesa yo moi et ko fungolo mémoire et ko pesa au courage. Voilà bandeko kombo ya mwana mobali oyo na vie a regretté à quelle église na mwasi na ye prophète honneur à prophétie abandi kobima na mwasi na ye yemboko atang komba pasteur yango atang komba église na likoloba mingi te na lingi yo moko olanda po epesa yo mayele angele tant to alikoloba awa bosokoloba non bosakara basala nzambe bosala be non na ba chaque fois parmi les faux il y a de vrais serviteurs de Dieu oyo bosala nzambe na ndengo ya bosolo ba misusu basoko abuser basoko profiter de ma titre wana qui pasteur prophète là ni pona ko abuser ka ba c'est très mauvais. Et on va finir avec vous. Pasteur Andengwana, toko dénoncer bino tinati. Nali kolobate. Yaya, so eza un peu na se, de quoi tindi audio so eza na se makasi mais la ningo sala effort. Sala vraiment effort oyoka. Landa yango tina suka ya la landa o comprendre nenge ndoka expliquer oyoka pe ma pour epesa yo pe mayele. Sinote mawa. Voilà, toko tela audio andeko wana yo moko yoka ndenge ali kolela. Suivez. La question de l'espoir permanence de l'église. Si on a mon cas sérieuse, là, la camarade, on a l'air pour vivre là, pour
camarade dans un voyageur, ça fait longtemps, donc où met les points. Yo quand même matabali na ebo. On est que quand na mobali, yo zote ya bai. Yo zote dit. Je dis c'est kitoko, zote pour kitoko, vraiment. Famille linga makasi, maman, papa baza vraiment bien, baza très bien. Mais église, des papa follow mon église, na bino ya l'église na biso, toi nous sommes ensemble tout. Ben non, vous avez complété dans mon voisin. Père présenté n'a pas pasteur. Pasteur pas ce que l'année n'a pas. Ce que l'année n'a pas. Pasteur peut moi cadeau n'importe à la caca peine à outil caté quoi. Moi loco. Oui, avec que papa. Papa n'a pas moi. Avec quoi. Si tu m'appelles à la place dans l'assemblée là, mais non respecter père, il peut pas mère, pas dit. Naebani église nyonso wana naebani kitoko vraiment naebani yeba kota na esika tolanda na ekanga betenga beto ebani vraiment bebanji mututu amata na ndio kuta na sota bakomba mo wela kuno église wana mona aser na bango wana sera mwanzo ka prophétie boka ser wana siko libo prophétie dini bolio aser wana so pesa ba prophétie mais l'autre mone dernièrement. Oh, là c'est un endroit où on aime sous nos ébats, petit na mo campus te wana, en diagonale wana moi, hôtel mo ko za kawana ya kuzuwe. Muna sera wana pe na monye na jo. Azo kota tena. Sera pesa ba prophétie l'église. Moi sera l'église. On les a ba maramuna Maintenant na moi de moi pe la beteli ga mère iso. Ba sera la bino ne. Sera la bino ko priana ba on metala tala bo. Donc la fina après mon caractère et avec un mousse la kimia tala tu partages bien moi c'est la bien famille na bango moi tout sur la capier pasteur comment mke muna nzui soit le prophète mona luzizi la ye ka prophète moi ils sont mal ye suka na mono prophète dit pour Saint Bénédicte ouais kama mfisi boy kama to pasteur kumko inangala batenge moko boy aso ibati eza nini ndio muna efanshi bola ni moko ya sepela balase ko sera habité dans la zone ngalo bino boyebi famille na mapeyebi donc eza teke boy non na vraiment donc famille vraiment to poto sangisa na ina ko piteka zwe na côté na business na ka okembi na ye makasi ensemble azaka na ferme na monene na jardin achaka balocataire bafuta tena lomoi baona kwa balocataire msuna tacha petit tona bina papa kana on travaille na nga jardin on nga ayosa mwana mwasi okokate te papa na on travaille na rien la fille a toujours vraiment travailler jardin vraiment makasi travailler vraiment jardin travailler jardin makasi avec moi moi c'est makasi et ça là ngama bien makasi ngabe na so fortifier na so pesa ya fortifier pe na so pesa moi bongo na so meka boyede moi nini donc moi ba coup de main moi ba nini tu moi ngulu moi idéologie te papa peut-être so masula bazamba baza mu na to ze u na kati pala leta kwa na so bazamba kuna nyoso kizama ya je pas moi été na zamba toke kuna libeti zamba wana pe papa nazo mwana l'histoire ça va bien tuche bantu bakati salini bamakala ngala ngula na zamba tusuite zamba wana ngala pakisi sueteni mususu ya zamba donc tu travailles bamakala como nous c'est la pareil ngala soka 10-50 fois travailler même jardin beaucoup mieux sur jardin en moins $500 pour nous c'est pas maranganga à pesi si moi 200 si le maranganga à pesi sur la Suisse moi loco à pesi tandis que la fille peut comment moi qui c'est son fille mon église et comment elle roule la trompe de première quand l'église au moins moi c'est comment on va bosser ma carte après ça les poste pasteur a joué ici moi poste ani misère moi sur mon poste comme ça moi les camarades passer comment moi au défa tout le cas Bénédicte
On a ça, mais il pas, il s'en a, mais c'est ça, ma manie, moi, les camarades, moi, je donne l'église, tout ça, mais le papa, moi, et l'autre, boy. On ça, le papa, moi, boy. Ah. Donc, ça dit que c'est vraiment mon temps gâché, vraiment la carte église. Parce que c'est avant qu'on brûle l'église, donc, avant qu'on va dire, c'est moi, je suis pas capable. Je suis moi qui suis. Mais parce que c'est fondation d'Ali, la vie. La vie de fondation de Dieu n'est même pas la vie. Donc, on est en foule. Mais bon, vous voyez que Dieu n'a pas de foule. Pour mon façon, on a télé, moi, ni, vous voyez que Dieu n'a pas vraiment, à Simba, vraiment 100 francs. 100 francs, vraiment. Donc, pour moi, l'évangéliste, moi, il y a ceux qui vont passer dans le bateau. Oh, aïe, on a saucé. Son passé, comme on a tanga, à son cas qui fâche. Parce que vous, prophète, mon père, ah, on va mettre là, prophète, mais pasteur, nous avons pas prêté dans les années. Mais on a fait ça que l'on a fait ça comme mon fils qui est dans la zone à épée, la soumaka. Pasteur, l'église, vraiment, Christ est vainqueur, et il y a pas ni les moins belé, quoi, Christ est vainqueur, mais on est parce qu'on a moins par la mission. Pasteur Mida. Donc, ils ont un manakisé souvent qu'on a ancien combattant. On est ancien combattant à Pasteur Mida. C'est bene. La aidé, papa, tout ça, comme la vision de mes enfants, il n'y a pas poli. L'activité m'a dit, moi, le pas mon père que si on a, donc, on a mamba mikanda, comme on a guerre rapidement dans la délit. Chef coutumier, on a quoi, et binga, à l'appel musulman, et à ça, des couleurs musulmans pour. La carte islamique, il y a vraiment Mali. Donc, il y a Moussa, Tapé Moussa. Salam alaikum, alaikum salam. Voilà, ma bébé, ça va être un musulman, donc ça dit que les musulmans ne connaissent pas musulmans. Donc, à Salabiso bien, à Baxibiso, sur moi, Sika, à Katelibiso, moi, Ténémouni. Ah, c'est un peu mon avantage des Arakaka. Parce que l'église a serré à son ville au peuple. Soit mon ami va dire que l'avantage de nos hommes n'est pas dans l'ail. Donc, on s'est dit que, moi, mon tour à Boya, donc, pasteur, vous pouvez être un peu de temps, et vache, même de l'eau, nous sommes comprendre. Donc, il est comme ça, donc, nous plus soyons l'église. Pasteur, il faut asseoir. Mon tour à la celui là, pasteur a béni, a diabolisé, c'est. Donc, quand professeur de l'Inga, on a la vie n'a été. Mais c'est un moment où on a bougé à mon tour. Dans ma sissi, il y a une facile, c'est un bougé à mon tour. Ça m'a famille, quoi. Ça ne peut pas se faire, c'est un côté de Bazamba, tout ça, Makala, tout le Batek, Moussa, tout le Batek, Makas, c'est deux personnes en famille, on va oublier la Makas. C'est un bébé, à Sosanda, chaque jour à Sandaka. Parce que piqué batumana ko santa basanta kaka aliakati donc anzo refoulé mais la main fa refoulé alia mwangu ba fa refoulé asa sera komi ba évangile ba pasteur ba sœur nyoso ba soka ba prophétie ba sangana ba monionso ba sala prier c'est mystique comme ça c'est examen à comment dire il y a Christ que kuna oh, tu es si présent, il y a Kopata. Oh, mais nous avons dit que ça Kopata, il faut tenir sur tes dans l'église, tu es si présent, Kopata. Moi, si on a eu des armes, on va dire de l'autre côté, moi, c'est un coup, dans la serre à terre, à moi, Mikate, on a appelé à moi, c'est pas fait Mikate, personne n'a pas, moi, c'est pas fait Mikate. Si on a ça, Mikate, mais que ça, ça se sert à côté, que tout le monde a ça, il doit servir vraiment. Donc, il y a des gens qui sont sautés. Mais tu as cité les matins, donc les familles, nous sommes là, on va les avoir, ils sont aussi pas négligés, c'est du moment où on est pas mal, on peut savoir aussi dans la l'église, on va pas la mission, on va avoir ta molimo, qui bandit, c'est pour nous, on va avoir ta molimo. On a vraiment, ça m'a aussi. Bon, ouais, et c'est un aussi. On a qu'un aïe, ma famille, elle va passer dans la quête. Parce que la délivrance, c'est directement dans la salle de délivrance, c'est la comité, même jour à l'IA, quand c'est allié, c'est qu'au sein de Syrie,
kati batomana to ya secret toki ezongi normal to ya secret ezongi normal donc c'est vraiment ça va salikati mais la moni ba prophète na bango ba pasteur basangani na stikaki bango basambeli esimite na memi na kwena nga kimi ekoti me ba mama na bango bazaki félicité parce que makambo na bango nyonso ezalaka nga na langaka naso na landi na si solution donc même baza na problème fo babenga na komama yaya liboso ya libota wana donc maman na bango donc tovandaka na bani okipe papa donc so na yeba ya donc libota wana maman na bango donc te kote ba maman na za mabeti maman na manza ba pamola maman na manza me apamola maman ya maman za maman papa za papa donc ezali basungi ya église na pasteur numéro 1 pasteur na pasteur wana na ba donc eza sungi ya kati ya lipopa même je suis passé à ma commande abali c'est pas lié mboko na éviter sungi ndenge na éviter pasteur wana na éviter sungi ngana nini na éviter pasteur ayinga bongo na finga ete amona la mela pe masanga ta kuna ngapete na bam amona ngapete nini mais na raso na côté na pasteur na kabela kali so to sololi asali na prière na côté na permanente moi prière papa alina na moi vélo papa ya moi na éviter na kantina komba l'église wana évangile prophète pasteur de ba prophète oyo yazwaka memi kuna aya baluki ekomi soki ndenge nini pasteur mpe azotinda eloko wana nayebi te donc oyo nyonso nayebi te mama na ngai donc bandeko na ngai bosunga ngai vraiment bosunga ngai ozomona makasi makasi donc nakoti ntango na mbeki ser delobi atiki ngai ntango ser atiki ngai nalasi ebanda te eloko te ser atiki ngai nazobela nakweyaki nasali accident lokolo na loboko nazwa mama na shok nakoti na ndako mpe ya kofukela ya bato nazosala te ser akimi ngai eloko te ser akimi ser okuna komodimina nzela se kuna nzela avenir pasteur kaka avenir pasteur nayebi te pasteur asali commission okoma nayebi te donc église lelo ekongo population mobali pasteur abini etika mobali wana donc prophétie edimi pasteur abi mobali wana nde prophétie edimi moto azopesa prophétie na c'est un bordel fille moko boye aza frère moko boye ya loyenge. Voilà. Bomoni ndenge ndeko aleli nayebi te naza na commentaire te ndeko aza na besoin conseil tikela ye conseil wana pesa commentaire oyo ya yo. C'est par ça que nous bouclons cette émission, mesdames, messieurs, après-midi à l'élo. Yo muto la biso, ce que vous avez le soleil à couper ça, benga biso, au pesa biso na yo. Ce que vous bengi biso troba chaque fois, aux ibisote, comme tu bisamate, tikite la biso audio, tokoyoka audio na yo. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap, et tchara. na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo